Les supporters manifesta volontaire à près de 90%. Il y a mona mukuna longwa na makambo. Ezali pona koloba que combat eza combat nzambe. Surtout que to bundi contre soi-disant Mosala Nzambe. Soi-disant. Oui, parce que Mosala Nzambe a se comporter ndenge tata wana se comporter. Mais bo benga yebo à répondre à la question au monde a kokate soi-disant Mosala Nzambe. Soi-disant. Je retiens ça. Combat Nzambe et na bakisi lisusu. Pe na sengi na ba renaissance, ba na nyonso renaissance ba limbisa ye po yebaki makambo ni ya sala te. Boti na bino surtout boza vraiment ébélé, boza na bongo na médias, boza bongo connecté na beaucoup message na télévision et pourquoi pas na chaîne na biso ya monene awa TNT Donja Business Télévision. En tout cas na pesi merci na papa Guy Bon, on a ma caméra pour la vidéo qui tourne au biso. Lelo libago avec le biso na côté ya Masano, côté sportif, côté ya Bali. Tu as mis bon président Jean-Max Oboyebi à l'école, les cas va poser belé, mais lelo tu mets un peu situation actuelle il y a FC Renaissance et comme wapi. Pasteur Mukuna, le vec Mukuna Azat, il n'est plus. Tout le monde bongo ba supporters ya Renaissance bazaki bongo motivé ba télémi ba sali ba marche bo mona ibona ba na ba télévision na biso na ba chaîne na biso bo mona kiango po aya kende et c'est que vrai azal sous-jeté tout ça bon président mon azar wana o ça intérim mais lobby awa to wili ka bongo na mapunani na élection total nani ba ko voter yango to menga pe ko beta le solo ndenge ni Renaissance yango bulu yeke côté lipona nini est-ce que moto azo o ba kotia akozala pela moto akolongisa pena Renaissance akotomba pena lisusu Renaissance na ndenge likolo yango tozana président Jean-Max et puis elongo na ba journaliste ya Appelco émission o eza bon Appelco reçoit donc tozabona ba journaliste Appelco et belé oyo to pesa na mbote bongo to tuna be président Jean-Max mituna votre humble serviteur RX Kalingunda oyo aibaka toujours ko betra no masolo to biso ki biso to lobeliti na kolobela na kati ya masolo oyo to kolinga bo découvrir ba talent ya bato ezali pourquoi les lotos dimitos ala toujours en équipe pourquoi parce que c'est Appelco reçoit et sans oublier nous parlons au nom de Junior Moyowa qui est notre coordonnateur notre président il y a association de presse en ligne du Congo nazalinga mon côté nazalina équipe colossal oyo toza ko travailler na bango nazabongo na nana Sagar bonindeko. Oui, bien Kalingunda. Et lelo tokobeta vraiment masolo ya match parce que lelo bato belé ba mitunaka football utawape banani bakoyi ko diriger football et toza pena mongo oyaza grand journaliste et grand réalisateur Dimitri Bongania. Merci na bino ndenge toujours tozalaka lisanga pona kobeta masolo na pourquoi lelo na tongo patungonga batu nosto boko fungola ba itando na bino biket ozali sanction awa oto yebi ko yamba bongo président na biso Jean-Max Mayaka ndeye tokoyeba kosolola makambo oyo etali Renaissance ndeko président Boni Malamu mbote na bino bapanzi sango. Merci de l'invitation na bino pe na profiter na saluer ba nombreux internautes ou téléspectateurs, si on doit les appeler comme ça, au Balandaka, Bino, na Bitando na Bango. Merci. Ok, président, Nalingina Bandotuna, Motuna, Yambote, Bandeko Bakota, Yakota, Layo, Oza Elenge, Total Asuka Pembe Nayote. Et l'eau qu'on les a motivé, est-ce qu'ils ont passion, tous allés kaka rancœur, tous allés. Olingino kaka batu bazala na place wana te parce que ya Rolanda otebi que tu as été président ya équipe Orange si je me trompe pas ozala na Daring lelo ozali pe moko ya ba supporters ya monene oyo zwa lingisa oza toujours président na kati ya équipe ya Renaissance situation ni nezo leka lelo oyo ndeko mukuna azope mate. Merci Mingi parce que namoni wana opposé question mais yo m'opesi une partie ya ba réponse mais na pesi openda po fungola donc na tunyo ba étape po yo moko mi fungola ah bon abi que mituna ya bino bieno ya ngai na lingi mingi to solola kombo ya batute parce que Renaissance du Congo lelo ezali patrimoine national c'est-à-dire ceux qui to komi ko identifier yango na ba individu c'est vrai que ba idée et que tambola yango côté tambola kana bateau mais je crois que pour que nombreux internautes surtout que boali quand même
la plateforme est belée au Bosangani pour les lotos quoi limbola. Mais na kosenga vraiment tozonga na sima mingité parce que situation FC Renaissance du Congo lelo en particulier et situation il y a sport en général na mboka na biso yali préoccupante. Préoccupante pourquoi? Parce que ce que tu mboka na biso etambolama okomona que tokomo kende na changement et changement nyonso esengaka ba référence. So to bito tanga ba référence tokomona que na ba révolution nyonso ezalaka na bato oyo ba telemelaka makambo ya mabe, anti-valeur, dictature, système. Natangi ba terme on a mis ça pour comprendre si gani to outil place ni to komi pe si gani to zokende. Ce qu'on dit bien à Genèse il y a Renaissance du Congo, surtout to tala la même ba texte nango. Au moment que na un des articles na zanangai juriste té mais na nina interpréter ngo pour ba téléspectateurs na bino ba ko comprendre. Renaissance du Congo botami na mouvement moko ya ba supporters imanien muet de l'esprit de changement. C'est-à-dire que les gens les anciens dirigeants ont décidé de créer Renaissance du Congo. Il y a un leadership, il y a triumvirat. Il y a 3 personnes. Au moins, les gens ici, ils ont un kokoso. Parce que pour faire un batouana misato, ils ont un mandat à l'époque, dans le club de Pembe. Et que mandat naezaki inachevé, interrompu par la cabale, par la pratique oyo. Pardon, ils ont gangréné na kati ya ba club na biso que so ba lingi ba bengala mutu mo pour fonctionner des systèmes elingi te ba kosele makambo ba kenaye to mona ba to minene lokola ba Charles Okotola la Kombe to mona ba lokola ba général Ondekande. Oyo ba ridiculiser yé eza bato ba déméritate mais pona kaka makambo na bango ezokende na ndenge moko oyo système on elingaki te ezo ba problème mais heureusement to malheureusement pona bango que ngai na kweki na piège wana te pour 2 raisons. La première c'est que nazaki muto oyo akendaka stade pour pratique que non soki muto atambola neti bino te ale bokosele makambo kende na stade bo humilier alongwe bokoti muto mususu oyo bino nini botambola na ye oyo ndenge nini boliaka bambongo ya batike, c'est-à-dire botika na ba petite chose, botika na ba petite croyance oyo esala que football na biso lelo malgré ba talent wana ngo malgré ba moyens au gouvernement yocha malgré engouement ezalaka derrière il y a sport en général, football en particulier ezo évolué té. Donc voilà un peu brièvement comment est-ce qu'on a introduit pour ne pas monopoliser la parole, l'invitation à répondre en partie à la question. Ok, Yambona Pesa Bandeko Mutuna, quand vous rejetez le système, tu as vu déjà que lobby masolo et kozala makanisina bino lelo soki balinga proposer muto à la président nano pour que bino no surtout bo pesa et souci. Est-ce que yo poko linga ozala parmi ba candidats au barolinga bas à la président ba diriger Renaissance parce que c'est ngimbongo. Nalbaki yango depuis le début, il y a quelques mois ou je sais pas quelques années, tant mané ko prêter à intention, je crois que ndekonana wazalina bino azali moko ya landa biso depuis tobandaki akoko témoigner yango na ba intervention na mingi na loba que na kozala sous président il y a comité sportif T pour plusieurs raisons que na partager na bino au cours ya émission oyo. Parce que lelo motonyo solinka naza la président so goûter miel olingo tika présidence te motonyo solinka naza la dirigeant hein pona na lukandeni na osala pokuna miel ali ndenge yemoko mokambi sport football na mboka na biso président Omar alobaki Renaissance du Congo yali mine d'or yali la poule aux œufs d'or et belé ba lukaka ba convoitaka ba poste wana pona ba besoin qu'on résout les besoins primaires, même si on a nzala, ayo luka nini a somba balopango bien azwa bomengo na bisika oyo ezali la chose publique. Mais ngana uti na lignée moko
Parce que sur le bien, on fonctionne dans le coordinateur de la Ligue des jeunes. Il y a un regroupement, il y a Léon Kengwadondo. Et sur la particularité, il y a homme d'État Wana, rigueur dans la gestion, respect de la chose publique. Et les Ababiloko et caractérisé. Si on a dit tout à l'heure qu'on a créé l'équipe Orange, c'est parce que nous avons différencié la chose publique de la chose privée. Nous avons dit Orange, la preuve c'est que nous avons décidé de faire la zone dans la 3e division. Donc nous avons posé créé. Mais la chose publique, il faut qu'il y ait un bien communautaire. Il y a des locaux, il y a bateau et belé, il y a une association. Dans le cas FC Renaissance du Congo. Sans but lucratif. Donc, tant qu'il y a un esprit à lucreter, il faut qu'il y ait un esprit à servir. Un esprit à apporter une contribution. Un esprit à battre. Mais il ne faut pas que le Congo pèse et le Oyo on mène n'importe qui, n'importe où. Parce que bozo mema eloko ya bato ebele, donc il faut bozala na profil o esengeli o eko sala en sorte que mutu na mota jouer rôle à malamu poto ke na ba résultat ya malamu. Voilà pourquoi ndengo yo moko annoncer que lobby makambo ko changer. Ce ko tali na ba profil ya bato to proposer parce que na lobaka ngope na ba René que ceux qui ba sengi ngai na tia carnet d'adresse ngai en jeu. Et c'est ce que j'ai pu faire en partie. Et au moment où le profil, il y a bateau va se présenter, va se répondre à des critères. Il y a probité morale, il y a compétence, hein, et puis bateau va nanzalati. Pour que tout quoi il y a sous, il y a un problème, il y a mégestion, il y a un problème, il y a autoproclamation, il y a un problème, il y a que ça capare dans les locaux où ils allaient bien communautaire. Oui, président Jean-Marc Mayaka, moi, je suis par rapport à tout le monde qui est président Tingi, le président Moussanga, qui parmi les présidents cofondateurs de FC Renaissance. Mais l'autre monde, ndenge botier parmi bato bako de kana lobby na kati ya ensemble to moni président Tingi azate to moni président Musangani azate. Est-ce que lobby ou bien lobby okuna ba na Renaissance bazela nini na sima ya ba président mibale? Omoni, il faut que que bien que na cofondation, il y a omoni na mibenga géniteur, na mibenga cofondateur parce que na ba texte la Renaissance du Congo ba reprenant comme un des cofondateurs. Mais qu'à cela ne tienne, rôle on a joué, hein, ils ont rejoindre vision na bango parce que ba yebi que to banare loko wana biso nyonso. Mais quand on a cofondateur en principe, surtout total la rôle il y a cofondateur, ba bengana cofondateur te ba longola cofondateur te. Donc ça rôle moko avi, le mutoko la Musanganya, mutoko la Ntingi, mutoko la Mayaka, baza bato ba ko la poste na kati il y a gestion quotidienne parce que toi on a temps on a té, toi on a vocation on a té et puis les autres on a prestige on a té à s'appeler parce que tu es bengana ba président. Alors président de l'Assemblée provinciale, bien sûr, président Singi, président Musanganya, hier, Moutapesangay, Bendele, il y a d'un club Motema Pembe, Ngamoko Nagaki, président, il y a grand club le quoi d'un club Motema Pembe, donc, et puis président à plusieurs sociétés, que ce soit familiales, que ce soit service public ou que sais-je. Donc, ce n'est pas le luxe de se faire appeler président Oyo ezana bonzala na biso. Non. Au contraire, rôle toujours jouer, ils allaient faire demeurer et loko to créer et loko to bimisi pona bateau, be batiaki biso liboso poto kamba bateau. Et à la présence Singi à la présence Musangania, ce rotali bien, bazali na biso na combat. Mais basé la prétention à diriger Renaissance du Congo, outre mesure que Ndenge na position en tant que membre du conseil d'administration ou bien cofondateur. À part Wana, je ne pense pas ce qui est le cas, il va se manifester. Nous avons besoin de nouvelle énergie, on a besoin de nouveaux centres, on a besoin de bateau mosusu. Oh, il va y avoir la expertise, bien sûr que tu as la vision, hein, mais expertise, on a besoin d'ango. En tout cas,
bango basi basala ba preuve na bango na makambo mususu et tokotikala wana nati basage oyo bakoaccompagner bakambi oyo bakoyaka de génération en génération na gestion et renaissance du Congo. Merci président. Ngape motono nangeye nalandi ba explication pesi olobi ozana ba raison moko oyo olingi souhaiter ko za président oyo za tête d'affiche. Est-ce que bato ba na bino na biso na minute oyo est-ce que vous expliquer biso quelques raisons pour comprendre que était président alingi sur makambo na théâtre ko ozana kati ya libulu ngo ozana kati ya nzungu ngo atoko opesa makanisi no lobi lokola moi sage moko boy pour makambo ekeni liboso mais ba raison isa pena nini po toyeba nini ezo bloquer olingi te oza toujours liboso et puis nako bakisa comité oyo ya koto ba objectif nini oyo ba signer que biso to koti to kosala ke ba bongisi nini po balelekaki na comité ka to ba ke ba kokomisa biso société na ebite ti le comme société est-ce que comment te commater motuna na yango wana bon ba raison oyo eko pousser ngai na briguer ba poste wana te multiple mais na ko énumérer quelques-uns. Oyebi pour cause à la président ya bato il faut bango mo balinga yo za la président na bango. Ça c'est la première chose. Et ba comme un président na makasité. Si on regarde bien avec Kabalo et Salama na kombo na ngai et belé ya ba supporter René ba no kanisa que nazali en quête ya pouvoir na Renaissance pour des raisons personnelles ou agenda caché. Pendant l'accès que nazali désintéressé en haut, première raison et ça là que na kendete. Deuxième chose ali otangi ou bien bao baebi misala boni o nazanango kokamba ko gérer agence nationale il y a numérique na niveau il y a ministère de la santé et zelo mukete ezo senga implication dans la quotidienne kutu et belé à bateau en commençant par parents nangai ba kamorande ni passion et animangai dans répondre à la question na op na ko continuer kozala na approche nangai ezala bateau ba kabola vie nangai ba sepela penate ndenge nini nazala na milieu hostile ba finga yo arbitrairement moto mususu kutu ko se comparer na hote à se permettre n'importe quoi mais tout ça ce sont des choses où en tant que leader aux habitués aux à la confronter nango pe faut sepela nango faut ndima yango sinon te rôle na yo ya ko mener bateau et ça la mamala monter so comme na ba sentiment ou bien ba émotion. Donc c'est une des raisons où et ça là que nagoro yakunate parce que nazana ba occupation d'homme d'état oyo ils ont permettre ngate nazala au quotidien la gestion la Renaissance du Congo. Et troisièmement, c'est pour laisser aussi la place aux autres. C'est depuis 2013 que nous sommes derrière le football en RDC. Nalagi président Daring, naye koko magénita Renaissance du Congo, naye ko créé FC Orange, naye comme président il y a cercle de football des jeunes à Bandalungo, ils en ont 20 équipes et betaka na entente na biso ya ville à Kinshasa ti na yo kita na 3e division donc na yé kokota pendant na background na ngai na ba méandre nyonso du plus bas, bon je dirais du plus haut puisque na bani na likolo au plus bas il y a gestion il y a ba entité to il y a ba association sportive na mboka na biso. On a commis une expérience. Yakozo moi maloba na monoko. Tango zolo beloko wana, je sens comme si tu as un peu de regrets malgré yakota la yakoloba. Ezelo komoko oyo bozalaki nango makanisi, bozalaki na posa boko misango place moko. Je crois qu'il y a des kautu kutuna yo, bolobaki boko misango société là au répondre était. Je crois qu'il y a un peu quoi embellir, ko bomba. Koloba na biso lo Congo mais makanisi moko yelinga ya ko tala équipe lokola Daring club Motema Pembe tous les atouts que Daring azala nango obino bolongwa bomona difficulté oyo ezo sala que mes gestion Daring kende liboso mais bino temps boye na Renaissance je crois que Daring ezo ba coupe mais bino ata eloko moko botikali kozwate eloko wana bozomona te que bo olebo matalikolo mais bokiti na se mais kombo Renaissance nde tombwani likolo koleka bino bakambi na bango. Bon, nako
comme ça peut-être en répondant que Renaissance du Congo est un club où il y a la République démocratique du Congo, ils ont un titre le plus rapidement possible et très vite, en très peu de temps. C'est la première équipe où en 3 ans, ils ont eu un titre à Minen. Coupe du Congo, Coupe de Kinshasa et Ketina Coupe de Confédération. Équipe Mogoten et Bandelango et Salam. Donc, côté on a mécanisme qu'on information sur Yango. Deuxième chose. Quand je parle et je vois par rapport, il y a Renaissance n'a jamais vaincu Daring. Renaissance, j'ai dit par rapport à cette particularité, parce que biso solo la mingi pour na ba to édifier ba téléspectateurs donc nangaki to bungi sabango. To bungi sito saka na makanisi to zaki na posa bat ba. Deuxième chose importante, c'est que je vous étonnerai en disant que na créa société au basenganga na Daring. Je suis le promoteur de la première société à objet sportif. Au cas où il y a un guichet unique Lelo, au Touni, dans le numéro d'entreprise, il y a Iman Sportal. Les société Oyo, c'est un 6 mois créé dans Daring. On a zongi cela Imanete parce que tu côté il y a un mouvement mususu. Yango ano mo na salaka contrat de partenariat en tant que société de management. Il y a Renaissance. Pour na pesa na ba Imanye o balongwa ikuna société o basengaka. Ce qui veut dire que la société a créé une société et c'est la preuve au monde parce qu'on a une société. Une société familiale, ou un plagier, ou un salaki, mais à une société. 6 ans après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'intention. Le problème, c'est les hommes. Motoni ni tochaki liboso. Pe moto wana mabe nyonso ya sala biso ko mola tango parce que moi no bibo créer te bo wana che biso buso ba nyonso ya sala excusez-moi terme wana parce que ba internet ba holanda biso beaucoup mola tsa biso ya moni to telemeli buso ba wana to kei na ba instance to expliquer bango que tala moto yo ala mkana tongo boyazo ya longoli moto na pourquoi ye a changé loko boyazo mona ngolo ko église na ye. C'est pour ça qu'il faut les bonnes personnes au bon endroit, le bon profil pour faire ce qu'il faut avec la chose publique. Les lois, le commis PCA, l'obinatongo qui a l'ongoli moto, n'a pas quoi nommer moto mosusu. C'est-à-dire que on est dans la jungle. Alors, Ngai, en tant que géniteur, aïe, a Bengani Ngai, a Bengani Moussangani, a Bengani Ntingi, avec des manigances. Et toutes les autorités, bah, au monde, il fallait dénoncer toutes ces choses. Et le coup, la dignité n'a pas été enfin, il y a un moment, depuis 6 ans, la preuve que, et là on entend le Barizali valable, déjà tant de créer la Renaissance du Congo, tant on a parce que j'étais en Europe, quand ils sont, et Moukouna était là, papa, Salanoki Ozonga, Makambo Bongi, Yakanoki, sautait dans le match à Lila, le monde qui doit regarder Bisombal. Activité et puis président Singi avec une occupation d'État à la Assemblée provinciale. Mais déjà, avec Iman Sportal, j'avais préféré faire un contrat de management na FC Renaissance du Congo. Pour na même apport na ngai o na yebi na domaine ya management na kosala ba partenariat na ba structure et ko même Renaissance na expansion na émergence. Tant que timbela kezanga na na sima wana parce que na pesa ki mandat na Mondele tant que Mondele a signé mbangu ayeba ite akansaki ke non Mondele ele bomengo. Et aussi, là, c'est qu'on a comprendre que les gens qui ont société, alors que les sociétés ont une ne a résilié le contrat, mais a bafoué. Alors, il a été que c'est la reconduction tacite. Chaque année, le contrat est courant. Donc, en principe, il y a un contrat une clause d'exclusivité, par exemple, équipementier, en principe, il faut foutre. Mais le quoi dans la Renaissance mingi na bomela ka moto na tika makambo kende ndenge kenda. Bref, et le côté telemeni de banti valeur. Et le ko yo monto luka que non ba comité a sike kota bato sika ba ya c'est parce qu'on peut plus continuer. Puis mon bota la Renaissance du Congo lelo après 6 ans. On n'a pas de même un bus on n'a pas. Les athlètes ne sont pas pris en charge.
Malgré on a tous parmi les 7, 6e dans le championnat. Ils ne sont pas pris en charge comme il faut. Bon, on comprend aussi que tant où Ayosen a démissionné, parce qu'à mon avis que non, recette est sous-souté, Covid est albi, à Mekana, au sein d'un président Vidi à Salaki côté Kuna, mais et au sein là que tant où Willy Kindembe a joué ma solo, a goûté mieux la monnaie que disons peut être ma solo, on va le lié. Donc ça veut dire que les gens viennent avec des intentions toujours, il y a ni et loko eza public comme ya ye muta comme ko se bomber la torse mais ni ba président biso pe photo comme président et zizani bozoba désordre Capernaum et Koti à partir il y a pour confondre bien public na bien privé. OK, je dois m'arrêter là parce que bande comme ça se pose la question. Les gens peuvent attendre quoi na masolo ya lobby? Assurance ni bande ko bakozala parce que ça quoi mutasa l'examen d'état azozela résultat ce qui ba c'est que aux 8e mutuno sto azaka dessus mais binonde boza déjà ba étudiant au bosali examen d'état otangisi mwana na yo za na posa que mwana na lobby azwa examen d'état so quoi 50 au CP là mais au ima parce que foutela ke minerval mais so quoi 70 au betele maboko comme luka démarche aux la bourse lobby to s'attendre nini après masolo na biso na ozala l'aise te soki na zui mwana na ngai na tie na classe na sotise ba classe azui diplôme esengo nanga penda eza makasi te situation lobby ezotia ngai na kamusa bino mais etianga mal à l'aise. Etianga mal à l'aise pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui respecte les textes et c'est triste de voir que nous sommes obligés de faire les choses ndenge bango basalaka pour que tu obtenir gain de cause. En principe, Assemblée à lobby, il fallait que l'INAFOOT soit convoqué. Et les organes de supporters, heureusement pour nous, nous sommes membres de la grande commission des supporters, nous sommes accompagné par l'initiative Oyo et comme un changement. Mais je ne suis pas très fier de ce qui va se passer demain. Mais qu'à cela ne tienne, le col est allé pour que même solution pour Kondiamboka, Bakambia football, solution. Je m'inscris dans ce sens-là. Et attente nanga ezali et réussir parce qu'on a vu que ceux qui supporters wana exprimer volonté ya kotia ba candidat oyo va se proposer au biso de soutenir et vous allez là comme là mon premier ma renaissance na changement pe na émergence. Oui, président Jean-Marc Mayaka, dans le par rapport à la FC Renaissance, ezali équipe où pour les supporters. Est-ce que les supporters sont comme maman lobby na kati ensemble, ndenge tuti ko lobananga mpe ya CNS, bazai qui préparé par rapport au bimsape ba candidat na bango. Est-ce que vous préparez bien les supporters soit par rapport au kende lobby na kati ensemble? Les supporters ba manifesta volonté à près de 90%. Yako mona mukuna longwa na makambo. Au moins en 2018 tokendaki na ba élection ate salamaki na ndenge salemaki mais le plus important c'était quoi? C'était tokenda na ba élection. Et lelo toi na président Mususu système Mususu peut se mettre en place malgré coalition malgré makambe elaki. Na mboka lokola biso oyo bat ba respectaka na bango eloko moko te par moment dès que tu s'intégrer tu comment remarquer que il faut effectivement parfois fermer un peu l'œil dans le formalisme, dans le juridisme. Donc, je suis mal à l'aise pour répondre à la place des supporters ou des représentants des supporters pendant Roloba. Vrai ou faux, Bazali, préparé, to Bazali, la position, Yakopona, selon la règle, la loi. Parce que basenga ngai na réunir bango bolandaki na bundaki devant autorité sportive na signaki document comme quoi baza ensemble pour que bango ba répondre en tant que propriétaire de la Renaissance du Congo. Mais si on est dans la faisabilité au monde que bali divisé. Pourquoi? Parce que dans une association comme celle-là, tous en bateau ya catégorie nyonso, ba musu ba comprendre na ndenge na bango, ba musu ba na niveau ya ko ba makambo mais baza ba membre. Toyaka na kati ya club wana sans que muta forcer biso to bima rappel sans que muta forcer biso donc au pek ça peut moto allo bakelelo yaza aponi na couleur Renaissance du Congo mais là quand on souhaiter qu'elle est dans de bonnes conditions
qui permettre que et attirer attention à l'autorité pour que au-delà il y a des ordres wana excusez-moi terme to bimisa eloko malamu oyo osala que échanger pe maka. Oui, kolandisa maliloba na yo moko lobaki awa ndenge lobi ke non ozaki na posa ezala organisé par l'INAFOOT. Mais l'autre moni ensemble ndenge zokende lelo eza nani oyo organisé ensemble oyo kende mbangu par rapport ya en dehors ya l'INAFOOT. Oyebi ba structure ya ba supporters quelque part nde toto lobawana l'État congolais doit reconnaître bango paternité ya club wana. D'autant que ceux qui bango ba décider que ça la mandengo wana. Wana faut tout na bango ba ebisa clairement ndenge ni ba s'organiser. Nga naza na kaka accompagnateur, naza na kaka moto yo na ko accomplir mission et une des missions na nga ezala ko lukela bango ba candidat ezala ko aider bango na mwa biloka mike ko permettre bango ba koma na sika ba komi ko sal total en sorte que chaque fois que monguna nga bimisa mutu kozongisa na sima ko lakisa que non selon mikanda on a raison te on a tort ko kende pas ba konziambo ko beta bango porte pour na isa bango bo mona kaya bato te na se limiter wana. Et à chaque fois que na komona que équipe on est en danger rôle na nga ezali ko telema pour na ko luka ko bongisa pour que eloko ya l'état na totangela bino Léon l'État, il faut qu'on respecte la chose publique et il y a un appliqué. Merci Ming. Domoni, barotia biso kisini qui est comme na suka, makamoze pene bela koloba mais tu éviter balasima trop tout le reste yambo le sous poto sur la sous pena makambe FC Renaissance vraiment pour makamoze pene belé. Ni autant la caméra wana nini oyo batozo na nona ngonga oyo ba retenir na passage no en émission oyo. Et là qu'on il faut pas retenir c'est que na bundi combat de longue haleine pour la dignité nangai. Na mi lobité Moïse lelo ya Renaissance du Congo, mais en tant que mobile oyo azali na objectif na vie na ye ozo encadrer masse o bazana confiance nanga na sima nangai, jeunesse estudiantine, jeunesse ouvrière, jeunesse désœuvrée, bazwa combat nangai comme exemple. Il y a probité morale, il y a compétence, il y a détermination, il y a respect, il y a la chose publique. Pour aider bango ba ko yeba que na mokili soko tchel molende et kozali na nzela ya bolamu atoza en face ya mosali ya nzambe. Soki ya bunga ki moke nzambe ya ko tcha loboko pour que le kambo ke liboso. Et je crois que c'est à ça, c'est une bonne leçon de morale que je donne à la jeunesse qui me suit, aux autorités qui sont là au Bazali, au monde que que Mayela Bango Suki to Sili, que Bayeba que ezali na responsabilité na bango, ya ko sala en sorte que o etangami bien public, etika la bien public et que muto soka za na raison te ana tort ko yebisa ye pe ko tiana esika o esengi pona ye pona ko permettre que mboka na biso etelema pe kende liboso. Oyebi pasteur nangai na otanga komona ye awate ayebisa ngai que oignon ceci leki il faut ko tika kango et leka soki na lobi likambo ya guide spirituel nangai ezali pona koloba que combat eza combat nzambe surtout que to bundi contre soi-disant mosali nzambe soi-disant oui parce que mosali nzambe a se comporter ndenge tata wana se comporter. Un pasteur de plusieurs églises. Oui. Il y a une place Barabbas. La place à Jésus. Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit pasteur, il y a un pasteur, Nganganzambe, il y a un Nganganzambe, mais Bisso Batamokili. Le roi Toye va discerner. Par exemple, la Renaissance du Congo, il faut l'accès que non, Moutamabe, Moutamala, mais le peuple a gagné toujours. Le supporter la Renaissance du Congo, il m'a baisé, puis il m'a baisé. Si on a ma bien à côté ma beauté, il y a une belle pour poser la question, on a à l'aise à répondre. Mais si on a à répondre à la question, au moins, soi-disant, soi-disant. Je retiens ça. Combat Nzambe et na bakisi les sous pour dire, nous avons pas prédire l'avenir. Mais Nzambe Oyo, il y a Congo, il y a Renaissance, il y a Yonanga, à Ebitinani, il y a Jean-Max Marie Fabazala pour que Renaissance du Congo soit sauvée. Et ça, le coup mon angaïté, et là le coup il faut zongela yé. Na teité na za nangai pasteur te. Pe na sengi na ba Renaissance, ba na nyonso Renaissance ba limbisa yé pour yebaki makambo ya salati.
Au moment de la fin, parce que tout ici. Au moment de la fin. Ok. Merci président Jean-Mars, merci Namandiro Nanga Apelko, merci Bozaki Pene Bele Bino ba internaute, Bozaki Pene Bele Bino ba téléspectateurs, Bolaki Biso Outé Bandeli, Tito Kwembo na Suka Awa émission na Biso, beaucoup tilo ko sabuni na ba chaîne na Biso, Oyo. Bozaki kolanda biso et puis beaucoup tilo kotala bongo Donja Business sur télévision, chaîne Oyo et Ezomi ya bongo makamba kitoko. Merci na papa Guy, merci à toute la famille Bongania et pourquoi pas à mon papa Apo Bongania depuis Canada. Je t'aime bien mon papa et à mes filles. À ma soeur, donc, bien nous sommes tapés mon beauté pour continuer à s'abonner massivement à beaucoup de TV, à beaucoup de médias, à la chaîne, surtout au Sénégal, pour s'abonner vraiment. Merci Mingina Nico, mon condition poto, mon big boss. Merci tout le monde pour l'embrassement. Bye.